tant na lukina ya sa théâtre on a yo mamangambo na bando kutona e bandeli bima zonga ulati pe na bongo bando tourner yete ya longa bilamba na bima mususu otala esala maboy epalanga ka ponani kaka naita komono na USB pasila ya buturunaki de après na yo komono ma viokele amso tourner lobby kaka mbali boso naza déjà muta théâtre akala tende bolobaka nakuta pe bande ko nanga musu batakala wana na batasika nazaka na problème na mutu te eloko nakolo bateke nazanga problème na bato bayinanga pe baza mais sauf que nga la sala que fort na éviter ba problème na bato nazaka pe mutu te kwa biso chic choc balakisa biso théâtre te que yo faut ozala sima mutu bo kumisaka mutu bo pozala bien balakisa biso on te na chic choc na sala onde o sali sanga musalo na yekola te obi musalo yekola te o sala on bien te do baninga bi musu balobela batu nde ya bien te baninga musu o lobela batu ya bien te tika no théâtre comment porter parole batika la bon théâtre biso batu ba comédien nde to sala ka théâtre a les églises te o to babani na magamnyo so biso to sugisika na me ar mutu na mutazani lo na raisonna bana de lo akima batu musu na téléphone me nga yambanga jour kuto solo la na zongi atindelanga ntembo mo arebi abi bakofinga bakotongo bakoya koyebiso makambo na kombo na nga nezanga te mais na longo te que moment de lo banda obela ça théâtre te fi de même même quoi na théâtre c'est vrai c'est faux vous allez déjà ko sala théâtre na quartier bref année de lo banda yo sala banda yo tala répétition na biso bato ku to yeba ke ba ozala envie bazala envie lisu te mais bato nyonso bakoma ko publier ka mabe nzamba sala grand style lo azaka envie sauf quand na yebisaka ye tout le temps nzamba lingaka ye du jour au jour soka la mukina alongo na mbeto azangisa te kopesa nzamba na mex Mama, if love is crazy, love is for me. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui vient te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire à mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chenite. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na te. So que ça dit manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise. Ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana. A fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Non so futi mbango nozo regretter. Ah bon tu sais bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneni penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E moneni na misu te. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Au jour le jour, je suis là pour les comptes de l'émission Art en Vogue, toujours avec un seul présentateur, l'inconnu Kiamfo. Merci Naba Oyoba, pesa biso confiance. Je dis un grand merci. Pena pesi bambo tebele pa Louison Mala, les grands mannequins de Espagne. Et puis depuis Irlande, balobi, mère Denzou, 4 fois Jinglode. Merci. En tout cas, Nzamba Malam Loko a pesi biso kwa vie. Ici Kozali Nada ko pesa bambo tebele. Merci aussi à Mirbe Sakasaka, Iko Sala,
motema na nous aussi quand vous êtes bambo tebele pourquoi pas Esther Mayangi Sika Bilengia Charlie Poutou et Fanda yamba qui appelle ya Jessica Mboui depuis États-Unis na Sylvie Biadia babi mais ezana mutu moko azaki pire vu de loin bamona ka souté depuis babeba na kana vu de loin amona ka souté en tout cas pas mirasi ko lukela biso yete ngana binani wana babi singo ma viokele ay ma viokele mais ya linga sous médiateur babi en tout cas ça tout benga na bengi ma viokele tellement qu'on viezela mais suka lelo à répondre na invitation na ngai na zana na plateau na ngai ma viokele mbote na yo ouais mbote ya mirakiam na sepeli vraiment aux anneaux sur plateau moko ah merci tellement que kimi ngande trop c'est bon normalement qui m'a envoyé émission pour la polémique bonga dans ta polémique obinde komakate moi mutu boy on comment okimisa ngasko mutu te na yo lobela ni ndo lui mon bato mon bafando bia mutambu ale bato balobiki bato ma viokele keba mira mutambu mutambu te na oloba pena vérité ma viokele mutambu te mais na vza pena ba pire nga o ezalaka pire ma viokele ndengo cholo bo babebana de l'autre bebana de l'autre talaka de l'autre qui m'a battu sur la téléphone mais nga yamba yo ça qui pire vie de loin puis na non vie de loin na peso ba mbote bele ça ma lipa kwa mateka kwa lipa yo ozaka pire vie de loin nazalaka bo période traizaka ende nani na trésor nani mona mai groupe ufana groupe moko bo pufu yo sundoli kuma mai na mama azaki malade yo pour longo groupe otiki groupe bana po longo pe groupe to kango pe na pe souté ndenge zalaka te groupe ezana ngo ile karana ngana longo akiko banda na longo groupe ba 2 ans kaka ba 2 ans presque ba 2 ans mais na longo teke moment de lo banda obela de loin ti lelo tozakane bien ti lelo tokabwana te sauf que ya tika na groupe na ye nga pe na sala groupe na nga c'est tout ko bozo sande ni tango zaki ensemble nan pe président na zaki vice de lo zaki président ya groupe nga pe na zaki vice président te chef wa groupe kaya ni ndale mokonzi ya la mokonzi ye numéro 1 nga pe chef wa groupe kasi peut-être que non ye président yo fondateur na la ndengwa te bon parmi ba fondateur na zalaki on va fondateur parce que ouais naissance à groupe wana na recrutement groupe wana tous les mois na nyonso aleka na groupe wana akutanga chef ouais mais toi quand que non yo za ça théâtre te fi dem ta même quoi na théâtre c'est vrai c'est faux c'est faux na vous allez déjà pour ça la théâtre na quartier bref année de loi bando yo sala bando yo tala répétition na biso ba moment to yibana ni seconde ya moi wana makala kaka wana malala makala babenga makala 1 makala 1 oui côté à commune hein côté à université université des makala makala 2 oui je vois makala 1 onde elengesa au coach mon que voilà ba côté wana on doit répéter na avenue Congo naïba fait na vraiment munene ouais on doit répéter na avenue Congo de là on doit presque répétition na ba chaque jour à répétition kala pe na ndé on doit répéter na quartier ça va chaque jour ndenge zala kaka wa boye ko na musala bwana soif na ya koyeko voilà basirana bozaki na ba comédien ya bana makala basiri wana o babima to biso nyonso o babima to bozalaka vidéo azalaka michopo
Michopo. Merci pour tanguia na kanisa ko tanga ete. Michopo vient na ngai. Maga akosanga 2 fois. Akosanga 2 fois bina lokwa botinga mapasi. Michopo vit de loin ngai Maviokele. Petit moto ndo benge type K. Sorodiongo azalelo na Kisantu. Tatuchi Mangakufa, que son âme repose en paix. Nani Jesus. Misu pe na obosa na po 8 mois temps. OK. Vous allez paix Koko ma pe 30 ans, bato ba 20 quelques années. Et bon baba lela bango boza na bango. Bango biso tango baba lela baza ba vie na biso. OK. Tango ya tikine pe na théâtre akene makamni mususu. Donc biso to bando bima na basima na bango na ba commune. Ah OK. Voilà, ce qu'on mettait sur moi les solo, bah tout ça mon aka Maviokele Azat c'est comédien, le quoi pour pesa rapso opportunité on a té. Ya koyeba ki Maviokele, mettait sur les solo. Maviokele les kanisa ko ya ça boso théâtre utaki wapi. Bon ndeto ndo bingo ba CEO hein. Na mati premier CEO Sika nakutana ngamo déjà na bando linga théâtre na ndo ta théâtre trop na imitaka pe bato ndenge za ba papa quartier ba gafakana na imitaka bango pe et yo sala na mati premier CEO Sika tant na mati Sika et coïncider na nchiki na biso to na vie mo déjà sala théâtre na ndenge ba quartier na bango ba Mombele. OK. Na mo donc na mona pe kala na ebite so azala ka kala pena. Moment la comme ko imiter ba voix a commission nchiki bimi o mona meminga Mombele. Abando la kisanga mo mike papa et comme pendant la komi ko animer nchiki et ça la kuna première séance on a doublé. Tant on a doublé na yo bandela nchiki oncle na biso abando pe saba pension bizaka ba makambuno ki osala ya buso ba na muto isale o doublé nchiki. Par après naye na église mona kota sika na makala wana pe Christ TV. Ezaki pasteur Edo Mazita na Levi Malo. Na pesi ba mbote sika bazali. Na ya journée moko molka ndeza ka ba décembre bo babi théâtre église. Na répéta ka journée moko ndenge ba doanda ogangela isenga soni na kimi na ngai. Oh. Na kimi. Bando c'est kamingi. Na nima pena répétition wana na kimi mais na biso sango ke mère sko yeba père adayaki déjà mère mutaboko la biso na souffrance mère ayebsinga abi yozo ko pona musala buzo ba poani ngala linyango te bon soni bon chik et yoko sala groupe ane bando répéter ba mona ke répétition bonga te sanga wanga pena on comprendre ngate ke are ya na nzoto pa baye kolukanga non pasteur alobi il faut kaka oza na répétition na yebisi baona bi ngana minute nchiki na air muna oke cop répétition esimba te bake basona passer alobocha répétition na butu na yebisi ba na butu kute esimba te po oncle na biso leki ya mère. Donc soka yoki kutu boy tellement olinga makambo te nde mabe yobi pe moment wana ezaki ba âge ba puberté oncle aluka maîtriser yo esali ke pasteur asala pena atinda batu pardon na ndako ba yo osenga ye tanga yoki pasteur na église par rapport à ndenge pa banda calculer maîtriser ngai amoni que c'est bon à partir awa na kozwa nzela na maîtriser pecho ayebisi ba soki eza pasteur asolo bokenda asala note. OK. Asala lettre abeti caché église atindeli ngai pasteur asali note abeti caché église nga kuna azala te na yo zonga abenga ndenge nini okoma oke église wa na expliquer to église mo ezaka na venue asima na biso na bakatikati abi kombo nango nini na yebisi Christ TV alobi na nga OK pasteur na bino asala note moko awa babi ba na pousa na yo par rapport à répétition théâtre
bana posa na il faut bando répéter na butu pona yo ah na buda qui na no habite aux obligé au kende parce que nga déjà na accordan OK bona eba ke ye aboya poza ki matata yo tango yo kindengo lobi ya gloire à Dieu tango apesi nzela première répétition na kimi bayo landanga tina ndako lobi nango ono lelo peneza deuxième répétition kutani nuit de prière ezaka na église biso ba permettre biso ba bino bango ba prier de 22h ti 23h30 bakati comme ça biso tozwa 23h30 ti ata 1h so tokati bango bazongeli prière pa nakomi nanga pe na fai na kwena ngai eti na fai na kwena ngai na ndolinga siko petit mo muta memanga église na ndolinga banda oboye na mwasi ya mwasi ko OK bona kolinga muninga na mbali mwasi pe na petit mo na teba kino na comprendre yo voilà siko pa na ye na kwena nga pe na fandi ye basiko banda olinga mo bo abudaka yo na ye boye talaka ba yo kozwa moi fier wana abombe na kwena nga répétition ibandi bato basiso prier ba intercesseur basiso prier ba koti na bango na chambre haute bakolala biso répétition ibandi obike ba pesi de papa to calculer ide wana na kota ka na scène bo bato nyonso balala ka balamuki oh siko esalinga soni na ba passer ba bimba ya otara répétition na kosi na bima na scène na kosi ba na kosuba na wumela na kosinga yo yango onina mobo pa na yo ozonga passer comme obligé bango bachaka nga na répéter na répéter pe wana na sexy bango pa comme moment olala tokati na biso to faisait lobby répétition lobby pour comme tout près à décembre ezali décembre comme tout près ba fête na zongi na nga parler na kena nga pe classe tout atongo na midi wana na phase ndoko nga libanda baolukanga ya petit na nga mwana oncle ayo la msango ya gelo baolukanga epana au moins moi si mo baza pe mbali kuku je comprends mambo na komba na zaisiko na doute taka mutabuda budo na bima boyi na ye kaka se ngonjela na kefe cha muninga na sibo ngamo na bule na bi wese nganzela tsenga nganzela yo nga pe na bi ça va kende ka ina po kwa na fondi siko na bi eloko siko pesa makasi na badoke ba veye wana yango wana tipe mutabuda bolingo banda pona yango pas décembre pe koki to beta bona beta so nga na koti na scène batu na église ba yo bambanga bambongo OK papa église yo panzana et ça là siko yo sango terme comme ke ba mère na oncle ya bisi mère na biso abi tika kaka a osala ngo su ya balabala ta osala na église église yo panzana to yo sala groupe à quartier force de frappe na force de frappe vous avez banane o ba ye ba artiste comme ba ye bani déjà et bon na force de frappe quand nga mom na bima o masala biso azaka président daya nga pe nazaka chef à groupe OK tatu ba chalet ya abimi penati masana na biso rodiongo ya komani na baki santu petit wana tipka azali na bangola petit na ngamo pe shimboki azana ya abima penati azasiko na groupe avec ya de loin ba filming presque nyonso ba bima pété beaucoup dans la vie de l'Inde betal solo beaucoup na de loin ezaki déjà ya zipanga dia à part non ngadia bazali na groupe na bango na makala na mikwati ezali pe makasi fort ba esika ye na michopo ba uta OK ye na michopo esala tiko ke to bandoki otala ba ondeza ya quartier biso pe ton groupe efungwami noko pa komo ya beta batura to komo fanda po mwa to chekiti yo bika sirabo mwana wala mbonga terrasse te lote mona yena momina na to pesi ba pe kiti ba sololi to fani repesi to fani na biso to sololi yake koyeba na siko ikoma inde wana après
to komo yeba na ba palais ya komo ya chez biso ngapi na ya ka luke chez bango papa tiki amitié koli na ndenge et ça là que tango ya kenga dia de panga dia avant après nde sala ke ngana yo kutane na bia ngapi na ngi na chic choc a singa problème te ya ka mais nyoso mona kuna e décourager oti nyoso mona kuna e décourager oti donc a comprendre groupe ngade de pour fan nango faut zana bilamba soko na bilamba te faut defaka OK donc ogo ya répétition ya chic choc lo yenge te ke oyena lo yenge OK ba yebso pena yo yaka me biloko yaka te siko betale so tango komaki na premier jour tant on a komaki mutasa sanga test mami jokisa OK na PCP ba mbote sikazali na yaka kuta déjà ba mami pela bazali Jani Fay que son âme repose à paix a pour firenze le parfait de bonne odeur ba masia zaza ba me pela na tangi déjà ba Sami Mokili OK Sami Mokili na kuta ka epena ni de loemo Koko Seigneur OK Koko Seigneur alongwa après yo zunga Jounga na test Moniere papa Moniere akimaka yo zunga pe même jour voilà nakuta ba cuisse de poulet ba chocho ba ladi dila anosa théâtre bina pe na orchestre OK bato nakuta apaka na swe na bosanité presque ba o bazali na kombo moma na bangwa blayage ezalaki pe pardon blayage ya structure est obligé na tchaka blayage masi c'était comment masi na Koko Seigneur akotanga pe na mabona pocha zwinga mbongo nyonso na ya tike absinga yo monu ba mouvement na mwa makalo bosaka na akota mabona pocha zwimbo nyonso atike mwa polo bane ya te wana video la fin de otala te de lo azala te jour de lo sko ba période pa ko kima rep pamba kwa ba no décorer OK au moins so azu cop na décoration akimne rep siko comme échange à répétition na mabona parce que ngamna ndo animer rep ande okay nde to répéta ka ba ventire le roi rande mais oyeno siko so banga ba okuti déjà ba lekana TV mais so bo répéter bango ba osekana bango wanga deda kuju li tout afin na kwena on l'a quand même propre pour bastiller ko ja premier jour na defara bilamba na ye na propre pas et qui na on parce que et comme ba suite wana bato ba no def ça tellement moko na defa kuna tondo be nganchu OK na sali chu siko ole na sala chucha na la sala chu moko ya mulai siko ba kolo ba plan ba komo boya ay fa ota chu cha ozongisi parce que ota di chu et que mulai siko e comme na komo kima ba opona ni na ya ka répétition soin abakolo ba plan ba komo boya siko na na ketch na ngamo boya so tale on ka oyeba ke singa yango ile kawa donc il y a le installation à courant moi je vais dire single keli c'est la prise dans la salle il mukuse batonga ngona désordre donc so tale ngomo na mlage o batonga siko journée mo ekwela libabe na la tchonga na yebo firenza tanga bi yo yaka me plomb yakati voilà les idéologies groupe na ba membre so ba mono sommation pena yo mo bangi donc yo mutu yaka me plan la tête yakati na kena expliquer masa mo tala ba boyo yekota tondo répéter lundi na mardi masa na pesinga catch na epsi na ola tango na répétition lundi na la chompe na répétition mardi andimi obike comment et comment lundi na kena on répétition mutu nyonso amoni oye bien kasi boye bazo commission pe mardi bo masa na 6h ayo zo plan 6h azui plaqué na mwena kima pere yate obige na nyataka eloko na ngana na nyataka ketchi nga salle de mina na repe na diembeli sko na le destes za ba transit serena ba sanzira te za ba karmu ba transit na diembeli na si mama salanga recevoir na ina koma imprimé de la cité na kiti avant wa ba teke na diembela ba na pusa ni pe na imprimé na ta na ngambu venga do safai na porte au ba ine shimbo na obwa kalikolo
Jani pas aye hôtel mana moninga moka nde na okota prince na kuma na katikati ya prince Jani akota ya prince akanganga na lubuku yo nyama no tufino nyama no la cho ngo sanza vie Lungo sanza vie tala siko ye mouvement sika echanga vertige na kota banjela matongi akati na kenda obima na seko njanja na komo milobela groupe na mo balingi na bonga te na tika na pe ka théâtre théâtre on a zo kanga mo la vie na mo souffra mi na vie hein. Ouais, tu souffres surtout maman père Adayaki. C'était comment bête solo vraiment. Ouais, papa Belaka akufi. Tozaki 5 mère ndesko akoma ko s'occuper na biso. Oyebika yo moko yemo loboko moko. Et je vois que bata lupango père atika famille na ye ba récupérer na biloko andako bazwa. Ma femme papa. Oh talaka lupango longo matete bando teka on tient que se retrouver na mokali likolo mais ya ndambo et lupango mobimba ti lelo pe basomba ndambo metoki pango te ezalaka na disposition na bango itali bango sauf que to ebinde nzamba sungaka kolakisa bango te ko prouver bango te mais bango pona bango bamona ke to vivre na biso bien par rapport à bana bango yango mo na vie tango osala bana baninga mabe calcula pe pona bana moko la plupart bato basala bon bana bango bazati lelo bazala na vie bien mais bango bamona biso kwa to simba bambongo to vivaka bien bana bango baonyoka monsieur za ndenge nzamba pesa punition réalité bankambo bango basala biso yeba biso mikeme bateka alupango bateka oyo kaka bateka ki mateke basombi masina bateki masina basombi njoko basombi teki bo basom ti et se retrouva likolo mokali kuna lupango ndamo sikoyo tango papa kufaka wenza baneni papa kufi ekokozala soki na bosani te ekozala ba 88 to 9 on a tika ki bino vous avez combien tozali 5 yo avez quantième ma femme nga azali 3e wana kuna na première primaire OK wana deja na ba première primaire sera na gardien maternel ezala te obandi mama première primaire après gardien de yo ya gardien école gardien père akufa bani wana donc maman nda vu relève ti maman pa yo ti kabiso na 2005 jusqu'au mère akufi na koli na ngai mais kubunda neti lelo na comprendre ngo te ngasi ko pona nga jour mère adaya na mona lokwa mukile sukeli biso nde bongo OK nzambe mo ga ebi ndenga préparer makamni nyonso nde asali la makamna le bon Dieu asali ke lelo to za pas envie lelo pe to za bato parmi bato ko mama kufi mo lokwa mukile suki nande to bando dépendre na ye OK nyonso nchiki ye kodame ye siko ye wana azali sute yaya liboso amati université sika ake université sika oyo amibala oprésente te oyo amibala aprésentaki mpe banango kaka mama dayaki wana ngai mpe nchiki eza nanu nakomokee na bakatikati ya nchiki te nalekai deja katikati sikoyo ye adaye voilà. OK, ainsi vit la vie, hein? Ainsi vit la vie. Donc, ainsi vit la vie. On ne peut rien faire parce que Nzambe mouta pe sakaye mouta boto laka. Donc, bande ko nyonso ba kufela ba parents, ezaka facilité. Yanga soki na moni mutu akufeli mama to papa olela. Na linga te bakanga batika lela. Alela pena se défouler comme na moment moko akofanda sko a se maîtriser akomota la réalité ngo ya rozanga. Ba parents ils ont vraiment facilité mais et ça la m'a bon au nom de Jésus
Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe nakondaki nasilaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso akamoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Est-ce que oyebaka ntango sikoyo mosala yango ya théâtre bandi kopesa oyebaka premier mbongo na yo ya vie ozo na théâtre c'était na Chic Choc Loyenge ou Chic Choc ezali na Chic Choc Loyenge esalaki premier mbongo na ngai ebele nazwaka nakenda nango palin nakabeli bavi ndambu mpo banda ofinga ngo nakabeli bango ndambu menga mo jour na unalala libanda na veillé na église bon nalalaka libanda yo moko ambiance akomino tala otati ko mikolo ebele yaka te ye ya mbala mosiko ya mo ebele bafutaka salaire de production bon ezaka kope moko boye nasali na koti ya théâtre kaka nazwi mbongo nazwi mwa mbongo ebele eza première fois nasala nzonzingi epa Damien Limonikeni dedeka nzonzingi nazwi lare ebele nakaboli bavie napesi bango ndambu napesi mpe mbongo ya olamba. est-ce que ngadiadia asepelaka nde okende kosala nzonzingi to nani mutu azwaka yo apistono kota nzonzingi? Mutu abenganga nayebaka Jani na Mami Jokisa. Okay. Te bon epanga dia de nzonzingi banda opekisa ngo te. So tali mpe baperiode yango omona bato basimba nzonzingi makasi ezali baacteur ya Chic Choc Loyenge na baartiste ya Chic Choc Loyenge donc ezali baperiode yango ezali ebongo. Voilà, toyoka mpe na batémoignage ya bino moko baartiste comédien ya ngade ya Chic Choc Loyenge kuna ezalaki esprit ya kana ezalaki makasi mpe de faux esprit ezalaki makasi. Bon, et puis, on a rappelé seulement sur le système à répondre moi système à toilette. C'était vrai. Toilette, système à toilette, quand on était tout le monde, on a appelé tout le monde, répétons, tout le monde a job dans la toilette. Lokuta. Ngadia dia azalaki bien na mutu tubo sala ambiance. Donc, côté bo fan boko c'est ka aolakisa ku ki président.
OK. Mais soki kaka o bando luka o bebisa musani ndebo bando beba la pe wana. OK. Anda ko linga ku te mutabo mele boulot na ye. Na sens wana. Voilà. Ambiance ezaki bien. Kana yana nga pona nga na yo mona na yo comprendre na okala te. Ezaki normal kana il faut ezala pona nini. Po soko ya ke osala effort to osala effort. Kana yana ezala na mais so telemi kombo telemi déjà yo moko bando mona eza na groupe comme na Valère mususu. OK. Donc kana yana ezaki po osala effort ou mata bena ba escalier wanda ozanga komata. Ma fille de l'aide de quoi bah que ça là-bas musana ko décorer mais après tant vidéo à zonga siko na kata groupe wana aussi de fans ya manzaka na absence vidéo est-ce que moi guerre d'esprit moi ça quitté rien to yaka ku répéter msuma ko serana kulune ate bo isa kala makolo bo konti répéter siri bo bimi Éthiopie bo ke gambela bo ke luka ba masala mino ba coopéra ba koti mino restaurant bodame mbongo bapesi mino bofuta ticket bo tchango na poche bo zongi su makolo ti palais. Ah, la vie a ses réalités allez ma viokele ba mona ba vie de loin nzoka boita loin pena loin. Est-ce que maman fâché nini ya vie na yo o mona pela que les autres fans ont regretté pona nini zaki boss o mani ndenge na ebisho kaka ezaki non premièrement kuluka oyo osala théâtre tant on a lukina ya osala théâtre on a yo makambo na bando kuta ona ebandeli bima zonga olati pena boningo bando tourner yete ya longa bilamba na bima mususu otala esala maboyi epalanga kaka mpona nini mais d'autre part lelo na moko ezalaki nde bamoment oyo baoninga bakotu esprit voilà balakisi pena ke are ya église te eza lelo ya mete are aloka mosala soda yo deja omona boye place moko boye moto aosombela bato nyonso masanga akabela bato nyonso mbongo me yo apesi yo te apelo mpe eloko te motu mpo oyaki ne place ana bo mpe oluzwa te eloko moko apesi omela osisi ayebi biso toke parce que lelo makambo esalama mpe kaka mamelo na théâtre sama mais lelo esalama eza mpe na baprésident mosusu ti lelo baya na comportement ezali chic so kutu ezalaki 24 pena na 36 lelo te tika. Voilà, en tout cas, titre de rappel, Nayambi Ponabino, l'acteur comédien Maviokele Gelor. Tout cela dans un peu, oui, théâtre Bini Bosaka, na théâtre Bosalelo. Est-ce qu'il y a une différence selon vous? Nous avons une différence, c'est ça, sauf que les locaux tournent à 12h, à 13h, puis côté internet. Ok. Sauf que la différence à vitesse, soit, par rapport à ces CD, faut et monter et côté usine, lambi, salle distribution après des bandits au TK. Nana côté finance et changement zaté, rendez mon quoi. Côté finance il y a libosé les qui non. OK. YouTube moni batebele ba osala pe musala ba okotisa. Oka musu ba message déjà musala. Ils appellent na ba se retrouver, ils appellent na mutu musu. Exemple abimisi mbongo ne bo tourner pe mbongo wani zongi te. OK. Ouais. Mais na mona ki ba série mo bokuma ko sala ba gag moko bona de loin boze mo groupe mo boy. Esuka wapi ba gag ko pesa makamu. Bowela kinini. Bon to wela na biselo tezai mutu mutando sangisa bisoti. Producteur chembongo na ende to benga ba producteur. Polo chaîne chembongo na to tourner to sisi aya zu produit na siko esali ke ba chaîne ebele wana kende lisu bien te ba kolo ba chaîne ba kanyi na bango nde makambo mpe mutu na mutu akomi kwena ye pe na sens wana na biso to ka ki zaiki ki ka mutu wana ka oza kuzwa bino pa produit bino ka mutu na tout ça no mitu yango saki kaboka bona yango kote
yango kutu so ezalaki yango mbe mosusu lelo mpe topesa na bambote te mosusu lelo mpe tobenganaka te mosusu lelo mpe mbe tokutanaka te donc ezalango mpenza yango te bomoni esika bato basangani kaka tokoloba toza esprit moko mais omona mutu moko kaka eza esprit moko te na bino aoya kokota ezala nango bongo sikoyo tellement nga na comprendre déjà art eza église te art eza alleluya me te nyonso wana namona yango normal okemba un esprit déjà pas sera la instruction leyenge mutu nyonso ayebi so instruction na oke te kuna te kuna o banda obule kuna babudaka bato kuna bato ya fiere kuna mais biso oyo moto boyana biso polémique tobimela mpe kaka kuna donc na vi nzambe moto ayebi nde atrasaka donc yo banda osala boye osuka bo. Moi je croyais que en tout cas bagago wana eza kitoko bosala bino kitoko après kaka séparation na bino mbala moko bu toki maviokele bamona mai yo wo zoka na su te dinda tout ça donc semble que maviokele wana nakene mpe pembe nakodindanga kabasele tona habite soko miko loba kabasele toneni heureusement kaka naita komona na ISB pasila ya kutunaki nde après na yo komona maviokele yo mpe ozala mutu ya mutu te nabimaka mutu awa eza kaka epasila te na tourna nanga deja te nga nalobi nga atuna pa otala mona kaka koke kuna ofilme kuna epe kuna mona mpo binaki napesa yango ya kobina nga te wana nga te obosani yo binaka te te ok mpona mona mona babinaka tro nayebi obina kute nde na omona ezala na feti so okuti maviokela temi aobina seke na lango oyo bon ezala na feti so okuti nga na obina seke na lango nga nayebi kobina te moko rumba kuna o nakanga obia ete ti lelo ezalaka mbala liboso nde okendaka kuna to wando tuna lobi kaka mbala liboso c'était bien quand même elekaki bien ozalaki bien akei comment pardon ozalaki bien akei mais naza déjà moto ateatre akala te nde bolobaka nakutai mpe bandeko nanga mosusu bato akala wana na bato asika edaki asinese eleki de apesa yango déjà te wana nde nayebi te sikoyo nazalaka na problème na mutu te eloko nakoloba teke nazanga problème na bato bayinanga mpe baza mais sauf ke nga nasalaka effort na éviter baproblème na bato nazalaka mpe mutu ya mutu te kwa biso chic choc balakisa biso théâtre teke yo faut ozala nsima mutu boye okumisaka mutu boye mpo ozala bien balakisa biso yango te na chic choc na osala yango nde osalisanga mosala oyo nayekola te oyebi mosala oyo oyekola te osala yango bien te mosala nyonso na vi mpo osala yango bien fo oyekola neti nga kuna nayekola kaka théâtre kolobela bato te kosala polémique te donc baninga bino mosusu balobelaka bato nde eya bien te baninga bino mosusu olobela bato eya bien te tika no théâtre ekoma porte parole na bien omona deya kaka na maison me bapesa micro to na studio babengi asala vocal répondre on a répondu non so côté Sankara déjà de la forêt bakota vena biso oyo ransol bakoti studio na Sankara to Mosaka na Roger Ngandu bayebisi bango Roger bino na bongo bocha vocal te bango zaka kolobela ti kasi ba o balingi bongo bakoma na bango ba Sankara ba Mosaka ba Roger Ngandu balobela kati batika na bango théâtre biso bato ba comédien nde to sala ka théâtre. Alors ma fille, oui, nous sommes Sainte-Thérèse, mais nous avons mon agent Sangote. Petit. Excuse. Nous avons cyber service. Nous avons 0 mètre sur la station. Il y a un Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, on a vu que JB service
eza esika ya kobunga te na station Saint-Thérèse na nsima na yango station yango jibe service epai ya José Baïla. Papa nazwa biloko na ngai. Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, merci beaucoup. Ma fille, Kubanda Lelo, agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors, ngai pe na uti kuyibisa bandeko na ngai mususu. Pona kubenga JB service, ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na JB service eloko eza awa. Eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango. Ndengi balubaki, ndengi kaki salami. Ah bon? Na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku, yo mutoza na Europe, po otinda biloko na yo, ko sanketete agence zakaka moko. JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour. Ba comédien oyo baza ba porte-parole ba comédien oyo baza ka batuboye o ba ba sabatika mango na polémique nini otosola tikisa mutu musalo ya ya miso bien yo kumsuma ba polémique o mafunda nga mo maka mo yango o mafunda nga ile kwa tinga luka polémique nzo arriba tu bane ona otikisa mutu musalo ya yekoli esika ya olela na otikisa ngondi ayini mzu tout bato bi ke no batika théâtre ba kasi me ya clair yo déjà mona ngana na lekine mission na olobela mo na osala ngote na kotika la pe osala ngote na moni émission pe na yonka po na yo plus émission suka na sali yango tu comme moi ça quoi osala quoi olbako Vemira émission suka Vemira na sali mikolo yango donc na komo mona boni na boko tsanga na polémique ma viokele sans polémique non na 9 te 150 polémique te 200 polémique te sans polémique c'est la sagesse. Et ça comme abi que no bo mona moi journaliste abenga mo maka mo lukela ngai kasi mais faut que c'est ngala beti polémique awa polémique ta kwanda otuni batika on tikisa mutu tala obi mutu éducation o mutu akoli nango déjà po tikisa ngo sans polémique eza pasi ya pasi ma vu que les sans polémique non na 9 te 100 200 te 100 ma vu que la vitanie va problème alingani va problème ba tout vraiment c'est bien dans la vie il faut être comme ça donc il faut éviter les problèmes parce que avoir des problèmes avec les gens tu auras toujours des épines hein dans cela na yo voilà surtout des épines surtout voilà merci en tout cas to comme ya cochité na émission na biso ma vieux que les sans polémique sans polémique on a 9 te 100 ça la polémique est belé sans quoi on a polémique est belé on a 9 te 100 na mon émission ici les pas quand même na mon ouais kasi na émission que si là ma vieux que les bateaux ba otala yo mon avis de comédien soko lingi osala statistique. Est-ce que nous sommes là pour dire que théâtre na bino na est-ce qu'il y a l'amour fraternel et na uto loba tout à l'heure à les églises te oto babani na makamnyo so biso to suki sika na main donc premièrement art mutuna mutazani lo na raisonna art mutuna mutaya na ndenge ne art mutuna mutupe ana comportement kota yekoleli ana ligne ekolo ya yekoli donc ezalabina pasi potolo bakebolingo eza en plus nde tozaka boye bana tata mo mama moko tomona mutu na mutazana na jar na olinga zalela et bon biso mutu ana biso tata mo te mama mo bon groupe non ouais groupe ça va groupe la puissance de papa Mavioke
Ah, mais ça s'impacte. C'est comme si que ma vie quoi c'était yo ça combo ça quand même na combo. Vous pouvez au Canada, bon le kana chaîne à King, ou peut-être à YouTube. Bino ndem tu bokenda osimbisa batu bakisi bino ye. So si makisi na nde na wonga. Tango lo ba sans impact na élection. Oh. Et yo Canada to ye ba te na una wi koma ku na oti. 2 ans. Yo lingo yo Canada. Et c'est des 2 ans, ba don pas fidèle là. Groupe à 2 ans mais fona na sali recrutement après recrutement na bando former batuté mwana yo yeko la musa yo lingo lobia ye balamba mo bomisa yi ya fa longo pe tuna ki vidéo hein o sola pe vidéo ki nga ouais na kenda pina na so ta to fa na mwana mai to sololi na ye ti esili jour ku to solola na ye na zongi atindelanga ntembo mo ready c'est là ba continue ezela kambona yebite bona ngana nzembo so ye na oyibso titre na ngo redia imba lokwa nzembo mawabu ba continue katimana nga mo tema yo ka ba kofinga ba kotongo ba koya koyebiso makambo na kombo na nga nezanga te okay atindela nga nzembo wana abisinga Maxine de kona so ba misusu ozaka deja mavioke mbe okena yo meti oyo fandi sango sula nanga se ko considérer nga zolba o mavioke peut-être boy ninga longo pas vidéo peut-être ba retomber à séparation na te ezala en séparation te to benga la dernièrement ku to ozala na fête ya petit na mso couper na o na zalaka na mona bino yo sala ngente na zalaka na mona bino to sola te to yambani bon na fête bonga ta mso bonga na sila to bonga to tu na raka bota mso ebe lo ebe bala on te to bonga ndé ah ok ah mon père na ba film no benga pe vidéo là jouer oui et ça mis déjà ba 2 ou 3 fois bona nini na ba chaîne na ya YouTube vidéo za camarade na yo boumeli na ye bamula ouais bokoli ensemble ba 20 quelques années bolingi mpi basi ensemble tindingi botambola bolinga basi ensemble parce que ça nango master tamso oketika ye bolingi pe basi ensemble tamusi ba momi vidéo na momi no ba master eza nango na kimasa ne coïncidence voilà on coïncidence que toline ba masa non moi si na ena moi si na ba ko ba masa wana salama la botambola ensemble c'est ça mon père na vrai esprit boko bimbo ya wa ka koti boy taton bokutani za nango mais master na otanga sa ki vidéo to muna kana nino nani na émission na Top Congo mama kama lobaka oyebaka nga fa to après ko yeba yango kutana na yo sola kama sapon loibo on est à vie privée moto au moins je vous ai une émission tourner yango o ngala ebise na sima to na liboso na ko lo bango te to na TV sauf quand na ebisa ka tout le temps nzamba linga kai du jour au jour soka la mukina alongo na mbeto azangisa te ko pesa nzamba na mex parce que yo bika makamnyo sonde lekela ka me bato ku to yeba ke ba ozala mfi bazala mfi lisute mais ye bato nyoso ba kuma o publier ka mabe nzamba sala grand style lo azaka mfi donc du jour au jour na yebisa ke loko wana oui ça vie de loin ouais faut zanga ko pesa nzamba na merci te en plus na yebisa ke du jour au jour nzamba linga kai kwa eza zarte panzambo zo grâce à ndengwa donc nzamba sala ke grâce pena du jour au jour voilà en tout cas vie de loin nzambe alinga kayo pa lingi yo pe a continuer ko linga yo vi makambo ekomela muninga na surtout ya motema alobeli yo pe a epsa ko chaque fois tambuza bino mbale vraiment chaque fois remercier ka nzambe ola ko mukakeza kabitidité za bongo grâce ya nzambe ma vie que na tiki urbanine ba fan na surtout balandio ouais na pesi premièrement na ya miracle mbumeti ba fanatique nyonso ya chaîne ya YouTube et babonné ba fanatique te babonné ba fanatique ya mira ba fanatique ya mira et puis babonné ya super promo voilà babonné ya super promo bino nyonso merci na ba fanatique ya Ivipan ba fanatique pe ya Ivipan
Yves Pan peut moutounanga. Jour mon to liani la mer. Donc bah on yoso bolinga papa m'a vu télé. Bah merci à trop, Toza wana ka pona osala musala pona osepeli sabino. Mon vieux pardon, son excellence à Komangala de Dirble, Bambo Tebele, honorable Géry Dikala Majed, honorable Kofi Achango Jango Mfunzi, Basalam Ebele, Napesi Trésor Mbambi na Dallas, Fifi Bolili Minous, Parapolo Yamama Elimambu Bambo Tebele, Richard Ndingari Chauffeur, Yama Ida na Londres, Motomo prêtre Ngadia de Ngadios, le grand Mokeri Kourubambo Tebele, Apo Firenze le parfait de bonne odeur, Sami Mokili, Maga Yaki Kinto Kutanete, Sami Mokili, Bambo Tebele. Yaki Makima Batsoa ya Monara. Nani Sami, Ngandi Nazainde la tante, Faito Kutame Nazaine la tante, Batournage, Naba déplacement Mikim Kirandi Nzalaka. Na pesi mi José grand terre propre il y a José Bambo Tebele na pesi Makengo Boens tous ces Boens Makengo Boens 10 kilos koyo les managers les plus suspects tous ces Boens na pesi Bambo Tebele belé et politique Kitoko il y a Laetitia Kitoko Masananga Yves mon colonel mon ami d'enfance, Nandi na wadi na. Ngala ibatuna. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Bisso, merci beaucoup, Maman Nzunzi, Maman de Waterford, donc, Denzu de Donglish, merci Sukozali depuis Irlande, merci Naba, soutenance dans le Kwame Rakiamfou, Sylvie Biadia, moi, aux États-Unis, Azam Ninga na Ote. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.